na pesa au moins 1000 francs na moi na fongo ezaka 1000 francs congolais 1000 francs na moi. OK, c'est bon. Verido 1000 francs voilà. 1000 francs et où tu es pas journaliste hein? Yango non ça quelque chose na 1000 francs pour et ça la biso moi bien. Na gumbango 3 parties. Yango na gumbi boye 3 parties. Oyo ezali kutwa zoa oyo biso to bengaka kutwa zoa. Kutwa zoa yango oyo. Porte-monnaie yango yo. Ezali vide yango oyo. Yo pe journaliste tali la biso hein. Ezali vide. Na koti 1000 francs na awa. Na kangi. Fula. Mba misato. Merci mon dévisé. Zawisa bon kulba, zawisa. Zawisa bon kulba, zawisa. Zawisa bon kulba, zawisa. voilà Yango ya 1000 francs ya journaliste na biso et bongwani $100. OK tout le monde bongo 1000 francs yango et bongwani $100 bana poto Kimia eumela mabota na bino boza ebele boza branché na chaîne kaka moko bolingaka Ismaël Télévision boza pe na Ndoku TV et palanga Dani Chikela boza pe bongo na Trace News Universel et pas musinanga Pastabiri donc toujours communiquer toujours l'émission na bino bolingaka les champions auto mesana mingi koyambela bino ba docteur spirituel do ba musu ba bengaka bango ba magicien ba musu ba bengaka bango ba marabout ba musu ba bengaka ba ngangakisi na lopoto pena ya lingala o pena to koloba benga banganga kisi ba musupe ba bengi bango ba grand maître donc basé belé le tour yamba le maître envoyé to sara na première émission ça date de longtemps et de Jésus Wabiso plus de 4 mois maître envoyé les gars le sous-souté bo senga kinga maître envoyé azonga maître envoyé to ko beta pena masolo mingi le karamarambu ya Robeta masolo mambo ya porte-bonheur du bonheur. Oh lelo ba mi ba benyango grimoire, ba mususu ba benyango porte-monnaie magique mutnyoso asa une interpellation na e nenge azozwa signification na litoyi na e tozo ebate akomeka pena ko limbola biso bien eni ko lobani o biso mingi na Kinshasa awa pe na Afrique to benga ngo porte-monnaie mutuana zaka na porte-monnaie magique bango ba benyango grimoire ba mususu ba benyango porte-bonheur du bonheur nyoso wana akopesa biso signification na yango na sima caméra na zabongo na Serge Lukadi na PCP Mbote na style Sarate na revendre sa boulangerie Clara Mabialo de Clara la dame supérieure le pe mwambe maman vandi sa masolo ya ba mapa soko leli panayo kangi masolo au bosani fufu na butu olali no pongi ya 12h na maya pamba na boulangerie Clara Mabialo zabongo na Manza Patron D na DGC Barré azape bongo na Kitambo na avenue Boujala na concession ya école Kimvula na Sebeko azape bongo na terrain municipal na Bandalungwa mama Clara Mabialo na PCO Pembo théâtre maître envoyé Boni. Ouais bien papa Boni. Bien Boni santé aux autres na c'est non, c'est normal les alliés, normal les a. Toujours c'est l'émission. Topé ça moi enseignement spirituel na bato oyo bazana poussa ba spiritualité bato oyo bana poussa ba comment oyo babengaka porte-monnaie comment oyo babengaka valise du bonheur comment oyo babengaka multiplication d'argent comment oyo batritaka ba maladie à forme nyonso ezala incurable ou soit non incurable donc toko meka un peu ko décortiquer ngom ki awa maître envoyé en tout cas bato komi tungisama na ba palais panique koti déjà bozala te bozape wana bato mi ba raté porte-monnaie du bonheur
to porte-bonheur oyo babengaka babiso babengi yango porte-bonheur oyo ya nini eza nini pesa biso signification po bino bobengi yango grimoire biso babengi yango grimoire yo obengi yango nini maître oyo aoleka na TV abenga porte-monnaie wana grimoire aza aventurier. Oh oui. Eza lokola ba terme moko médecine partout au kende au employé yango. Donc na terme normal parce que bokoko na biso tango babandaki musala oyo bayeba kite ke grimoire ezali parce que ba terme moko français na éviter so balangi nini. Mais ata porte-monnaie wana na norme ya place bakoko na biso babandaki ko benga ngo kutu. Donc kutu ça veut dire ezana adage moko bakongo balobaka kutu azoa akakondo ngale kwako. Ça veut dire donc ça veut dire ça qui a muto liboma ezanga ke lokote na kati. Par rapport que au monika ça qui wana ndenge eza adage eza ça qui wana muto liboma aso poussa na lokoti likasa ti a lokoti papier ti a lokoti chasser ti donc yango wana ezaneti bakoko bazui ba comparer yango bongo. Donc neti kutu azoa akakondo ngale kwako donc ekotika la kozanga na eloko te na kati. Donc na sens wana oyo to benga porter monnaie biso to benga ngo nkutu oiseau. Voilà. Bah pesa biso moi différence entre grimoire na porte-monnaie. Différence wana ezali. Non, grimoire wana ngapi na pona nga ko tuna nonga grimoire te tuna nga ka porte-monnaie parce que porte-monnaie eza ba terme moko normal o mutu nyoso yebi ke porte-monnaie eza nini nini trousse du bonheur eza nini valise du bonheur eza nini nyonso oyo okoki ko utiliser comme un couteau pona ko sala nini na yo pona ko recevoir mbongo na yo yango biso to benga ngo atala ba terme moko simple valise porte-monnaie trousse et tout mais nga etake spirituel maître spirituel soit guide spirituel alandaka oyo bakoko na ye basalelaka pe atambolelaka mingi likolo ya maloba bakoko mingi basalaki nini ba employer ba terme na bango. Donc et pas na yo vike exemple ozana yo profane na musala nanga na kotanga ba terme au normal pour na compréhension na yo. Compréhension bato zolanda ba biso voir l'exemple. Alors tango ke na komiko tangelo biloko moko boye oyo yo parfois oyeba na hote wana déjà za malamu te na koki ko tangelo yango na kikongo ndenge bakoko babandaki koloba soko comprendre te ndena ko limbolela yo na ba terme moko za normal o za clair mutu nyoso oyeba ke porte-monnaie eza porte-monnaie trousse eza trousse valise eza valise mushashino eza mushashino o comprendre siko tango sikoyo osombi yango libanda oye nango sikoyo et pas yanga maître envoyé ndena komisi yango trousse du bonheur mushashino du bonheur valise du bonheur porte-monnaie du bonheur na komisi yango na ndenge oyo ngai na kolingela yango olandi parce que ngai ba série tozaka bana mike tozo apprendre makambo oyo nde to bande ko utiliser ba porte-monnaie magique ya bambongo ezalaka que bisi 50 dollars mo rapidement au liango ka rapide yango ezalaka magique mais tango déjà que ozo bimisa mbongo oyo ekoki kokota na banque ozo bimisa mbongo oyo ekoki ko servir batu ekoki kotonga bandako ekoki kosoma mituka okoki ko bomba ngo pendant 1000 ans wana eza lisuku na côté magique te et comme na côté bonheur. On comprend? Donc c'est un peu ça. Yango moni na spiritualité ou soit na magie, tozali na des aspects. Aspect positif et aspect négatif. Aspect positif ezali nini? Mutu oyo azali na posa ya porte-monnaie na ye ou soit azali na posa ya nkodi ya na ye ou soit azali na posa ya valise mushashino oyo nyonso ozala oyo posa na ye par rapport ya ba monta alingi apparition et bana ko apparaître pa na ye soki ozali na posa sacrifice ezala te ben descend ezala te
Et biloko moko ba condition mike zalate. Il faut oya na aspect moko za positif. Ça veut dire Aspect positif eza ndenge nini. Mutu oyo nyonso azali na posa. Exemple mutu o ana posa aye ko la koma bakataka bana exemple eloko to benga nini kibeka okata mwa bana kibeka tango ye pa koko moko bo oyo ni mutolo munene non kibeka donc libumu evimbi kwa exemple ya bana mike kwa tango ozo ekolango okepa koko moko quelconque aye kwisi yo siko po obanda ko traiter esimba il faut osomba to benga ngo paku il faut oluka mwa paku sa nini opesa epa koko wana asomba ne fiske mai amela nde oke na côté positif soki ke omoni ke opesi no eloko te oyekoli kaka ato traiter 2000 bato babika te yango monaka na côté pe ya bandeko balandaka biso o bazalaka na posa maître envoyé sunga bango mettre envoyé pesa bango bozui mettre envoyé a pesa succès a pesa chance a pesa misala o bakoko bagidaka nga et c'est il faut oya na aspect positif okoya ya liboso nga mettre envoyé na senga bato mbongo te senga obini nga mettre envoyé na senga bato mbongo te mais nini na songa kande sikoyo achat matériel spirituel pour okima côté négatif oya na côté positif parce que biloko ya bukoko ndenge bateka yango na zando wana bachaka te wana po biso to ya kozwa bachaka wana po to ya kosomba sikoyo pratique nyonso spirituelle ezalaka mélangé par ba produits spirituels comme ba parfum comme banzete comme makasa vous comprenez yango ekosala selon procédure na procédure yango ekosala ke toya to sala oyo ezali posa na yo pe ozala satisfait pe yo pe na kwe na yo osunga batu pe bazwa bozwi na sima na yo batu bazwa pe oyo biso na ikongo oyo to bengaka ntemo donc lumière vous comprenez bazola notre be bayikola OK donc oyo azali boso na bino ezandeko na bino maître envoyé Zalati Lisu ya bakoko. Donc, numéro d'anglais plus 243 89 25 28 728. Plus 243 89 25 28 728. So, bien numéro, on va mettre envoyé. Téléphone et kangamakate, nana bureauté, nana motuteur oyamba, nana principe R oyambate, kutunga kut na bouteuse araba R oyonga na salle araba service. Okobe anga na 3 kutanga olamuka. Be anga na 4 kutanga ya olamuka. Maître envoyé en tout cas moi mutuna muke na lingi ope ko tuna yo o manyola pena ba ikolanda biso na itandoike maître envoyé la bosala ka multiplication ya mbongo to la yo sala ka multiplication ya mbongo wana batumi balobaka ke bozura ngo ba esprit ba kenda ko zura ngo liban na ba boutique na bani est-ce que c'est vrai wana c'est que ya batu wana ndi basala makambo na bango wana ekomi vol oh oui ata pe esprit voleur pe bazali. Vous comprenez? Si ko nga makambo o nga na salaka naza trop nini bokoko en fait. Nga naza mingi na côté ya bokoko vraiment. Ce qu'on différence c'est ça yo za na magie noire to magie rouge. Ngai nazali na pilier ya magie. Nazali place magie bandi. Parce que magie noire est la magie suprême. Oh, nzamba sali direct. Alors, magie blanche, magie rouge et bimi na katia magie noire. Ah bon? Oui, parce que ce qui 1900 combien on a besoin de l'humanité, africain vivaki avant européen, occidentaux banane. Dans réalité, oh yo lelo et c'est la magie blanche. On a magie rouge et outi na mwana ya ndinga nkufu bakanga na mbanza Congo na ba portugais bakindani na Portugal ba tortiraye Alexa bango secret bo koko na biso wana magie noire ouais wana magie noire tango alakisi bango yango bango bazui ba sel ba faux multiplication d'esprit et ba kotisi na kati ba tchena ba livre ba tchena ba nini ba pesi ba condition ba tangisi makila na kati nzoka ya bokoko na biso zaki bongo te. Vous comprenez? Donc, ba yekoli yango kala mingi te. Ya biso déjà ezalaki
pe ezalaka kaka. Donc magie oyo eza na pouvoir makasi eza magie noire. Place wana nde ezangi ba condition ya ebele ya mabe wana. Neti exemple magie rouge o mata okita soki ozali kaka na maître moko boye asela ko misala akotaka ba magie rouge yeba ke suka nango okotangisa makila o to bengaka ben descend ou soit okopesa sacrifice humain. Mais na bokoko biso biloko wana ezala raté. Soki ok na magie blanche yango zo mona ba homosexuel bazoko mebele qui pédé olobi qui pédé et qui lesbienne nyonso wana eza ba certes moko oboye ezo uta na banzela ya ba magie blanche parce que ndeko mwasi ndeko mobali soki osalaka musala wana ya ki pédé ou cette lesbienne yeba ke oza engagé na kati ya secte moko boye mais ba mususu baza azoyeba ba mususu pe parfois azoyeba nete asanga na sentiment mais oza membre ya kati ya clique moko boye ya ba spirituel ba clique moko mabi. Vous comprenez? Donc oza déjà membre ya magie blanche. Donc à part ça na magie blanche kuna di nation ya bambula eye ba mise na biso ebele o ba kufaki tango babande ko ke poto ba 9 mois 8 mois alors na poto kuna ba sala nini ba sala nini ba yambaki magie ya bapaya o ezalaki ba magie blanche yango mona ke musicien avant kufa azoyemba déjà liwa na ye lola azo prophétiser parce que ayebi délai ya kufa na ye. Parce que neti boye otikali na reste à vie 30 ans au pesi 20 ans na mutu o a branché yo balati so médaille wana to soit balati o bagi wana bazui 20 ans na yo wana ba utiliser yo ba pesi o bozui ou soit ba pesi o chance tango yo siko okoya kotikala na 10 ans na yo yeba ke 10 ans sani o calculer ngo lokola nde to calculer na misapi. Tango koma na ba neva quelque chose yango mona ka bayemba o bana ngana maboko ambanda te o mabele o to bokela ka soyi yango bakokundanga o mokolo na kokufa ekozala bongo o comprendre mokolo na kokufa kake kobeta to mona pe bakake betaki parce que eza ba magie blanche eza ba impact ba basinyaka ya mikolo ça dit que ke naza na 30 ans na 10 ans dans 35 dans 39 dans 39 ans 40 ans na kena wana siko ya mabisco biso na magie noire nyonso eza permis nyonso pe ezali permis na magie noire bakataka date te bakataka date te na mutu oyo ayena nini moko positif ayena voix moko positif aye asombi biloko ne ya musala basaleli ye musala na ye. Et là la question mon na tout na biloko tolo na magie entre na magie boza na magie noire bino bosela rapena aswa bosela kanani biso to salela kanzambi ya mpungu tulendo donc nzambe ya bakoko na biso les tout puissants ye biso to salela ka ainsi que na nzela ya bakoko nanga ndenge bandeko nanga ba chrétien bazolandanga koko wana oyo basalelaka maître Jésus aza koko ya ba juif aza koko ya ba brebis ya Israël batu il faut basalela koko wana eza ba israélite biso te biso nyonso tozaka na nzambe moko mais sikoyo bakoko nde bakeseni neti ngai koko nanga aza mvuluzi kimbangu nempadi André Masua Nemakela Nembakala Nzondo mama Mafuta mama Ndona mama Kimpavita donc bakoko nanga exemple kimbangu bakasi ye wana no bi mvuluzi kimbangu comprendre bango nde bakoko nanga nzambe azakaka moko oyo bandeko nanga ba musulman babengaka Rahman Rahim miséricorde et très miséricordieux nzambe wana kaka oyo hala sala non hala wana komi na terme
moko ya ba arabe mais nzambe kaka nzambe azana plusieurs noms plusieurs langues vous comprenez donc kombo oyo biso tobengaka nzambe nzambe wana eutaki na peuple mu Congo abengaki déjà nzambe ya mpungutulendo parce que Congo ebandi na Congo central. Ok, merci na katiote maître enveloppé na pesi mbote mingi na boulangerie Clara Mabelo mère Clara le pain mwambe baxela kae la dame supérieure maman avandisa masolo ya mapa na Congo awa muteto pesa valeur ma femme entrepreneur à la ville province à Kinshasa, maman Clara Mabialo boulangerie de Clara, eza située dans Banza patron de na DGC barré, eza pe bongo na Kitambo na avenue Boudjala na concession ya Sebeko Bandal l'école Kimvula, jisewana, eza pe bongo na terrain municipal o ya Bandalunga bomesa, koliaka pe mwambe ya maman Clara Mabialo na vandisi pe jise katanga makayamanti mutu nanga toujours ba maître ndé la maître serpent, maître simplice, maître mille esprit, le lopeto ya mi maître enveloppé, maître Corée Cyprien Binotu, na pesi bino maître Youssouf Mala les marabouts français yo pe na pesi moto na kata bala nungwa na pesi bongo na Ismaël premier Isma na kata bandal mon premier ye pe na côté wana noko ya bafali ipupa di Caprio na pesi bino moto sikoto kosi na ba question moko oyo dérange ka batu ba question oyo etungisa ka batu boza pété boza la wana émission sikoyo e bandi émission et bandi bozala wana bozapeto ba question wana opine yaka kotokisa papa zo tokana na fauteuil na yazo bata kendete a bouger te azala wana maître tozo beta siko lisolo ya magie noire comme yo oza maître magicien oza na kati ya magie noire oyebisa biso magie noire et bandi wapi et uti wapi na kati yo te nazo répondre à question na yo même bala si matango to retourner émission kotangelanga ba komba charlatan te na émission nanga parce que o eza émission spéciale pour nanga de eza pour na ba charlatan te ba kokata place donc na préféré bangote merci ba bandela question magie noire et uti wapi et banda wapi magie noire et uti na bakoko na biso omoni tango bakoko bazalaki azali na posa kopelisa moto azui mabanga mibale à tout ici moto epeli yemoko etake nkulu azui bate miracle eza miracle nini tango bafandi basali ba examen ba étude ba ko comprendre que nzambe apesi bango mayele wana apesi bango traitement na nzela banzete apesi bango traitement na nzela ba makasa apesi bango ba mayele belé ke na pona koboma nyama fona na buka nzete na tayango na sala ngo songe pour ceux qui na moni nyama ceux qui na bwaki eke etubo mipana et donc mutu mwindu azali na sagesse pe intelligence ya liboso par rapport à mundele donc biso déjà tozwa ki magie noire avant comme gage na biso spirituel donc mutu mwindu aza être moko spirituel par rapport ya mundele po mutu mwindu akoki ko botama spirituel po ba botama pe ba spirituel bazatala ebele mais mundele moko te abotama spirituel loba ayekola ngona ba école ya mystique ou soit alokota ba livre alandela yango mais mutu mwindu sans livre sans ba école wana abotami déjà na mystique na ekati na ye donc être kozala mutu mwindu eza déjà mystère moko boy olandi donc c'est un peu ça donc magie noire ezali magie suprême ezali place o eboti ba magie wana so tango eboti ezali tika yo oboti mwana sima akomi kolona olandi donc ndenge bakoko baloba kobota mwana ezali kobota motema te donc magie noire eboti magie blanche eboti magie rouge na nzela ya sima ya mwana nzinga nkuvu oyo bakangaki na mbanza Congo bake na ye na Portugal bake ko torturer aye kuisa bango kaka mayele ya mutu mwindu aye kuisa bango kaka o biso tobengaka nkisi tango na torture wana na ko
banga wana asala nini apesi bango lokola enseignement bango basala nini bakomi yango na babuku. Siko na ngina tuna mutuna moko yelinga entre magie noire na magie rouge nini oyo esengaka sacrifice nini esengaka sacrifice kasi mbe déjà na utei kolobango magie rouge ezali magie moko malamu te yango eliaka bana ki papa azoyekola et papa azwi mbongo me petite sœur akufaki mwana liboso akufaki noko akufaki mama akufaki eza ba magie rouge mais biso na magie noire sacrifice ezalaka te mais il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice kasi siko yokana ebisao sacrifice na o déjà tango o reconnaître déjà bokoko na yo eza sacrifice déjà en plus pe mbongo oyo ngai mettre envoyer na pesa ka mutu po na ko servir nga na ko zo mbongo te na pesa yo na ko tinda pe ba esprit voleur te ba kende ko yiba na banki moko quelconque ba pesa yo bo soki ba ke ko yiba na pesa yo et que gérer banki wana asali manka exemple musala na ekufi o mete ke bokoko kiti chaque bandeko nanga o bolanda parti oyo chaque libota nyonso bazali na pouvoir pardon bazali na richesse ancestrale na bango pe bazali na pouvoir ancestral na bango muntu nyonso tango yo botami yeba ke ozali na clan na yo place libota na yo e ute lokola fondation o biso na Kongo to bengaka Luvila na Luvila wana ngai mettre envoyer tango yo ozali na posa bozui nako sala o biso to bengaka consultation spirituelle na sima kombo na yo na sima photo na yo na salle ya ba esprit na yo ba esprit nanga ba esprit ya bokoko na yo na ba esprit nanga na sala nini na sangisi bango pe na sala nini na délégué bango na clan na yo bake ko détecter yango monaki na kalezi yaki bakoko na biso monike koko moko boyeka na mboka mais azana 70 tete ya ngombe azana 500 tete ya ngombe eza ba richesse ancestrale ke mutu moko boyo te kodia so asalika boutique mafuta pamba tekaka ya mbila azosomba ba remorque banini ezali ba richesse ancestrale. Bon mais to kotana na musala na yo sikoyo donc siko pona bato oyo bazana ba problème na ba bar asala bar mais bar batu bayaka te mais au moins na massa na ye moko boye bar ezoko ba 200 personnes ba 300 personnes a rejoindre mutuka mobima masanga ezo sila na journée basa ne omoni kisi ya bar kisi ya musique kisi ya kotonti église ezali même kisi soki osali bar na yo ozali na posa etonda lokola ya baninga ozali na droit ya koya kozwa mopepe ya succès oyo kotondisela yo place ba église ebele omoni wana Kinshasa oyo etondaka pe basali nango ba pasteur nango basala kombo ngai mettre envoyer na simbaka ebele awa olobi nga mettre envoyer na simbaka ba pasteur ebele pe na pesa bango ba chance na pesa bango ba succès bato batonda tilibanda ba concert ebele le ka fois même ba martyr awa ngai mettre envoyer na sala ba cérémonie moko ya suka oyo pe tondisa bato ebele donc inutile natanga ba parce que baza ba partenaire nanga mais na zuka exemple pona baba magie ou soit kisi ya bar ezate ke o ebomaka et pesa esengaka makila te sengelo desengaka kaka biloko oyo ya bokoko ya kosomba oyo boko utiliser yango kaka to utilisaka pona ba église etondisaka bato ti libanda yango to utilisaka pona ba musicien batondisa basali na bango ti libanda yango to utilisaka pona ba bar oyo etondisaka bato ti libanda plein ti na balabala na ba babundi na kobunda numéro nanga plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 so bengi mettre envoyé motuna eza nango problème te benga parfois o ezali TV ezape na ngonga nango makamusu parfois ezala posa motema na yo tokoki kolobela ngo awati mais yeba ke mettre envoyé asalaka tout oyo ezali spirituel
maître envoyé asalaka nyonso so bengi maître envoyé directement okozwanga pe tokosolola oyo nyonso nakoyebisa yo soki olandi yango nde kozala comme bonheur ya vie na yo. Mpona baéquipe oyo toza nango, toza na Vita, toza na Mazembe, toza na Lupopo, toza na Dering, toza na Arc-en-Ciel, baza na équipe ya première division, deuxième division na kati ya stade basa ndenge. Mpona ba équipe wana nyonso ekozala na posa ko contacter maître envoyé ba contacter nga Victoire ekozala na partie na bango ngai na bandi musala oyo bomwana depuis ba Congo central na bande déjà ko okokotaka na bale mwana mwana na Congo central oyo Elima ya Matadi na V club et ça awa Elima gagner avec club 3-1 mwana moko bu ya utaka Congo central ya kabu anokotaka na bale pour après sa victoire na équipe Isaka ngai mettre envoyé ouais ngai mettre envoyé donc lelo équipe oyo ekozana posa et contacter mettre envoyé toko solo là pe bokomona ke victoire ekozala na pandi na biso bokomona ke oyo nyonso ekozala comme ba titre oyo bokoluka bozwa bokozwa yango parce que bokoko oyo envoyé asalelaka ezali bokoko moko eza mélangé te ezali bokoko kaya bokoko na ye kaka donc c'est un peu ça. Bongo bao baza ba commerçant aza na mituka na yeke ndaka ba Congo yeke ndaka bandundu ala posa nzela ezalaka malamu invité ba accident ebele bele na banzela wana surtout to binzela ba Congo il y a plusieurs accidents azwa pe ba client ebele na ba remorque na ye ba o pe baza na ba douane bana ba service à douane ana posa azwaka mingi ba client po a dedouanaka ba mituka ba futaka ye mbongo baza na ba Congo baza na ba boma kuna ba o pe lisusu baza na ba boutique na bango minene ba maison minene ya ba téléphone ba grand changeur de monnaie mais a changer rapidement mbongo mona na journée changer ka 200 300 akoma na ba 10 000 50 000 dollars te 100 000 te basa wana biso na magie to benga ngo pouvoir d'argent soki o nyonso azali na posa pouvoir d'argent bozwi uzwati mbongo epesa milaka ye na nyonso oyo asalaka so contacter maître envoyé na plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 aux maître envoyé aux commerçants aux employés aux mutu nyonso na domaine na yo oyo linga kosala ozali na posa bozwi emata ozali na posa bozwi moko boye pe lisusu eyaka so bengi maître envoyé na kosunga yo to kosolela ngo ezala batu oyo baza libanda mboka ba oba bana kati mboka problème na onyoso eza bato libanda mboka o mikanda o ba assurance maladie complication kozwa yango o ozali na posa ki parfois salaire ozwaka ezalaka nango ebele non ezalaka nango ebele mais par rapport à la facture bande on a besoin de bande mboka ba futaka monique moyen à longwa et donc moyen à ba programme na et kokisama ezati soko bengi mettre envoyé voire même porte-monnaie du bonheur na opesa yo et kosunga yo et otonga na Afrique et kosunga yo sala nyonso ozana na posa en Afrique ozana na posa valise du bonheur so bengi mettre envoyé na kosunga yo ozwa mbongo na yo pe okosala ba entreprise na yo osala ba faire no mbongo ni za ngaité ngati na opesa mbongo wana mais mbongo ne ezali libota nyonso je te dis bozali na ba richesse ancestrale na bino mususu ezali non exploité mususu ezali un peu exploité tant on a nakoya nako fongola compteur directement na yo e bandiko produire yo mais ezo uta kaka na richesse ancestrale na yo donc ezali mbongo bokoko na ozali acquis des droits ya mbongo wana ozali comme héritier ya mbongo wana il faut oli ambongo wana parce que ezali ayo o vivre nango na famille na yo na bandeko na obali yango na sima na yo donc c'est un peu ça. OK maître envoyé. Alors merci mingi na bano bazo continuer toujours kolanda biso toza bongo na maître envoyé sur le maître spirituel oyo bongo azapé traitant azo traiter pe peut-être traiter pe ba bokono ba mbasu ba kyste ba diabète tout ça. Oui, nyonso oyo ezali maladie incurable so di non incurable. So bien mettre envoyé na traité yo. Ezala docteur moko songolo mpakala alembani ndeko na yo, alembani parent na yo, so bien mettre envoyé aoya
babwakela ye moto mpese nyonso ezala voir même ata oyebi ke tozali na 3 marques ya sida sida kindoki ezali sida obwakela ezali na sida oyo eza transmissible ezali ozotraite même sida ndeko na yo papa mama mwasi mobali yo moko ozali na sida so bengi maître envoyé na mboka na kozala na kolongwa na koya place yo ozali bologenga na kati ya ndako na bino pendant 9 jours soki bozongi kuna bobandeli test eke ebimi négatif te tokokende ata voir même ata na ba maison communale tokokocha plainte soki ke contre yo oui maliboso contre yo oui pourquoi parce que biloko ya bongo bato ebele bakondimate sida mais oui esilaka yo aussi ça sida oui na aussi sango kaka na banzeta bokoko 9 jours maître tiko basida tiki baze bele na Congo na ba na Joburu kuna ba ya mangu ba koza ba avion mambo pe ezalaka un peu secret hein ezali secret maître na naye la famille na ba tebela sida na bango eza problème te soki obengi maître envoyé ndenge tokosolela na yo soki ozala d'accord 9 jours seulement okozonga na hôpital kuna okuta ke soki ezalaki positif pendant une heure belo négatif oui okuta négatif 9 jours opesinga kaka 9 jours tobandika musala ya traitement après 9 jours 10e jour na yebi sokende osaka mpe ba césarienne sans cicatrice kebasa mutu césarienne mutabuti sikoyo biloko wana ba césarienne mutabuti wana no lokuta mabete na salango te mais ba opération spirituelle ba kyste ba myome ba cardiaque ba nini na salaka ngo prostate tout opération spirituelle na salaka ngo sans cicatrice et ba détecter que l'homme quelconque mettre envoyé à PCO ba kisa komela a PCO a sali connexion spirituelle et pas na yo ba esprit ba ye ba traiter tant ozonga kuna négatif. Merci beaucoup maître Kalamingi tozo pesa biso moi lembo muketa ke maître pour maître no sozaka na lembo na ye musicien simbaka guitare soda simbaka munduki ngai journaliste na simbaka micro Gino Serge le grand réalisateur a simbaka ordinateur na caméra Serge Lukadi masana ngape pasta pe kuna pas simbaka asimbaka pasteur pas simbaka bible donc tozo continuer mais maître envoyez-moi question moko banga batu na yo babe nanga tuna maître envoyé comment nganga zo pesa mutuki sa mbongo ye monga za pauvre na cirque toujours moi tamuke na yo est-ce que nga selon yo il habite que yo za pauvre yo za na mbongo mais siko banganga musuzo mona zo pesa mutuki si me ye monga za pauvre sikoyo yoka sikoyo na yebisa yo nganga zo pesa mutuki si ye monga za pauvre oui to boité docteur oyo azobikisa batu pourquoi yepe so akufaka ka kufa te ta docteur oui akufa te ta docteur abikisa batu mais ce ko bakufa pourquoi nyonso oyo bandeko no biso ba musulman ba benga za kadaka donc kadaka ça veut dire destin kadara pardon ça veut dire destin donc mutu nyonso na vie tokoki kozala na couturier riche couturier pauvre, magicien riche, magicien pauvre, joueur riche, joueur pauvre. Ils allaient des anormales. Bah magicien, il y a ba pauvre bazali, il y a ba OP, il y a bozu bazali, ba OP a 4 pe bazali. Ils sont normal. Oyo azo pesa yo, ils allaient y était abimisi yango na kati ali benga na ye a pesa yo. Parfois richesse ancestrale il y a famille na yo et les qui a famille na ebele c'est normal il faut les cahiers na bon parce que richesse ya famille na yo et les qui a yé na ebele yé parfois autant on aura et pas na bango ils sont limités parce que ba toucher déjà batu déjà ba les cas qui déjà oh bazaki déjà na bozu parce que yo parfois yo mutali boso zo banda ko toucher bozu ya libota na yo okoleke kana mbongo c'est normal mais ezali peke na batu mususu pe bozwa libota eza nango muke na sala nini na multiplier na combler na o libota nanga
na tcheli na kati po aza partenaire nanga pour survivre. Et ça normal, yende mutu ayeko luka makambo ngana ayeko luka makambo te. Ngana zo survivre na sima ba koko na oba pesa kanga. Comme ba pourcentage ya ba service o ngana salaka et pas bateau. Donc na sens wana. Ouais. Ça bon. Oui oui. Mais parlons un peu, moi, mon kito, comment chité déjà, parlons un peu de la valise du bonheur, na porte-monnaie du bonheur ou magique ou console, grimoire. Parlons un peu de ça. Magique du bonheur, et bim ça combien, porte-monnaie du bonheur, et bim ça combien, valise du bonheur, et bim ça combien. C'est quoi yo? Au moni, neti porte-monnaie du bonheur, oyanga. Et bandara partir à $2,500 tilikolo. Et bandara partir à $5,000 tilikolo. Et si la mukolomo? Non, ici la mukolomo. Et ça pour notre vie mobimba. Chana bank, somba mitu somba bandaku, salanion solingi. Ezali mbongo papa. Ezali mbongo oyo euti na mama moko na mai. Mbongo euti na tata moko bo na kati ya nzete. Na mbongo euti na libota nous ndenge moko te. Olandi? Bozui ya libota yango wana eza bozui ya bonheur. Donc toki ko benga ngo eza mbongo kisité. Ezali mbongo libota no mena nzela mettre envoyé vu que aza directement na ba esprit, a traitaka na ba esprit. Ndena sima ya mettre envoyé a sali sikoyo connexion entre yo na ba entité na yo. Entre bantité na yo na richesse on a place bombama bokundo lango e banda ko sala transaction et pas na yo. Donc, ils sont différents. Vous comprenez? Donc, une semaine à Beli Liboma, oh, tout ça. Bambongo, oyo, ok, ko luka, un magicien, après ça, yombongo, oyo, a ebi place, ikuto mbongo, et outité. Pardon, oyebi place mbongo, et outité, ba pesio ka connexion, pour te montrer comment produire yo. Yo yangonde okuta na ba risque wana soko yebi ke mbongo o nazolia boy eza mbongo bokoko na nga eza richesse ya famille na nga ndesko nga siko na eko senga ngona mettre envoyer asola na bakoko libota na nga ba pesa nga pe par na nga etake membre ya libota na nga na banda ko vivre nango pe na salisa bandeko na nga ezali ndenge mususu on comprend donc na sens wana. Merci beaucoup maître. Envoyé en tout cas, mais pour la valise du bonheur, il ça combien? Valise du bonheur, il bandit à 100 000 tilikolo, $100,000, 1 million et tout tilikolo. Wana ezali eloko moko oye osali achat matériel spirituel na yo et puis c'est tout. Famille na ebongi mbala mo. Bolongo na pauvreté. Ngana kopesa yo yango. Po ngana biso ke famille ebongi non woni za pona yo moko mutu tango za biso na ba Congo comment na ba 5 millions te biso na ba Congo to benga comment na montagne so mudalingi biso na ba Congo to benga kazi ya makanda donc kazi ya makanda ça veut dire chef de la famille na ki Congo to benga bango ba kazi ya makanda donc kazi ya makanda ye azawana pona ko sunga libota do tango zui déjà mbonga bokoko fo sunga libota. Vous comprenez? Ou sunga bandeko na yo. Mbongo esunga ba tuté wana no kaza na mbongo papa za na mbongo bat balela kaka. Ye bat balela. Sali bambongo oyo euti na banzela mabe oyo yebi place euti te. Ke o batindi ba esprit voleur ba kenda ko yibela ko na ba banque. Yango bakabaka te mais oyo ke oyebi ke eza mbongo euti na bokoko na nga eza ya bokoko na nga ngande na bimi lokola ntumi ntangwa na bimi lokola mutu aliboso pona gérer libota na nga nazwa mbongo wana na misunga na sunga pe bango c'est normal il fallait osala oyo ezali bolamu pona bandeko na yo. Donc c'est un peu ça. Ok, maître envoyé, en tout cas, balobaka soda zaranamando qui nae pasteur Asima Rabongo Bibilia, maître envoyé pe Asima nae magie noire nae, ya sal sarabatoza traitant. Azo aider batou, bozana ba problème, bozana ba pasi, nzale leki, famille pauvreté leki, azana porte bonnet azana porte-bonnet ezali valise ezali olingo zo 5 millions 10 millions de dollars au contacter na numéro oyo toche na bande d'écran au bengié en tout cas azawana ya mbaka chombo 24h/24 azape na WhatsApp donc au bengié WhatsApp so ozu WhatsApp kuto rozwaye komi tungisa matin moi megara ya 700 famille na pauvreté olongola famille na pauvreté ozape wala mwasi
mobali akomi mutu pasi ba nyonyo baleki bazo benda papa la rasu na ndako te papa koma okota kaka ba 4h 6h juste a sokoli a démarrer mutuka ake mettre envoyer akopesa yo ba solution akovandisa papa wana biso to benga ngo retour d'affection. Parfois affection papa kima akindaka balibanda yo ermo gu atek ko simbo ezaka susu solo pona kozonga sa affection wana nga mettre envoyer na sungo affection kozonga tikotak tikotaki ezala papa kima kutu ndako misubi baza bakima bandako bazali soki kozala na posa mobali no kozonga soki kozala na posa mobali mosusu ya sika uswati balingaka ote uswati soki bolingana na mobali so amonika nzoto no akimi so bengi mettre envoyer mibali wana oyo akoya etour oyo akangama libela boba wali mibala bakar mibala bampiaka balembi makolo tro waya welaka moto apolaka na mbula so mbula ebeti ezwaka yeka na reso akomika mbula ebeti bra ayaka pa bokilo de yela mbase poli na mbula alingi pena donc range moko pene koti na quartier boye quartier ningani clim na clim abosa na moyo donc tensir kitoko wapi bakosande. Ça dépend ya mutu na mutu ndenge alingelaka makambo na ye soki ke olingi bato bongo soko bengi mettre envoyer nako sungao nako guider yo numéro nangeza plus 243 89 25 28 7 à 28 plus 243 89 25 28 7 à 28 et yangwana peza na se à écran na bino o ba komi mettre envoyer so benginga tokosola nako sunga yo komi tungisa mate parfois posa na yo tozuta ko lobela ngote parce que TVZ Kambangonga mais so kiki obenginga na posa no nyoso ata totanga ngo ate yo mo biga oyo esengaka fo fox moko spirituel et ya intervenir so bengi mettre envoyer nako talisa yo comment nako leka nako sunga yo. Merci. Moi eloko moko ata 1 minute moi démonstration mokekaka. Sikoyo démonstration nga na linga suko sala ngote pourquoi parce que na tekeli ba mettre belé ba démonstration ba ye ba bimi pe ba grand maître na ba télé na bino confusion ekotimo mingi mais na osala ngo kaka pona ko sepelisa bato baotala biso baye bapeke non baza devant ya mutu moko azape mutu mukete na titre symbolique kaka. OK c'est bon pona ko sunga nakoki ko sala quelque chose nakozwa biye moko ya mbongo mobote ngana na moi 1000 francs moko wa zena pesa moi 1000 francs na moi na fongo ezaka 1000 francs congolais. Verido 1000 francs voilà. francs et où tu es pas journaliste yango non ça quelque chose na 1000 francs pour et ça la biso moi bien na gumbango 3 parties yango na gumbi boye 3 parties oyo ezali kutwa zoa oyo biso tobengaka kutwa zoa yango oyo porte-monnaie yango oyo ezali vide yango oyo yo pe journaliste etalela biso ezali vide nakoti 1000 francs nanga awa nakangi fula mba misato merci mon devise Zawisa bankulu ba yango ya 1000 francs ya journaliste na biso ebongwani $100. OK tomoni bongo 1000 francs yango ebongwani $100 bana poto eza lisanote eza pena ndembote eza mamba solo yango yo ezongwani $100 donc soko lingi eloko ya boye
ozwa yango na minute oyo o contacter maître envoyé na numéro oyo maître en tout cas to moni bato ba moni $100 yango oyo na kozong sana na poche eza ngati. OK, merci beaucoup. Tout le monde bongo $100 fay donc apena lia pe fay ba petit pe balia matembele mbongo pe osomba aspirine mon pe bigi sala nyo solingi ata to mère na bino kufi louer ata ambulance qui tike na morgue eza mbongo moko eza na condition te pona oliango eza na problème te lala bien la muka bien eza mbongo bokoko na yo vu que eza mbongo na yo na utiliser ngo kaka schéma na sali connexion na bakoko na yo nde ba multiplier 1000 francs na ba commission $100. OK, merci beaucoup maître envoyé to komi bongo na suka batu ba moni bambote no d'abord pa banani ba remerciement na yo parce que vous avez na famille vous avez na ba proche na yo ba remerciement no pa banani pe olobi nini na mboka lelo yo gouvernement c'est bimi na makasi ya Augustin Kabuya CG ebimi bino bomonaka makambo boza bata vision ba inondation ezali lelo sale mebele ba érosion kidi okolo nini à part so pesa pe bambote na yo na numéro na ya contact na lobaka na bakonzi na biso ya mboka batia miso na bango plus na côté ya est bandeko na biso baza kuna oyo bazomona pasi ba créer solution pour na bango etake biso pe ba spirituel tokotika bango te na banzela ya mabondeli pona bakoko na biso bachakimia o nyonso azali ke azali député azali ministre azali moto moko songolo pakala na mboka na biso azali na posa o biso to bengaka kimayala pouvoir moko ya ko diriger parfois aux anango posa so bengi mettre envoyé na kosungu na kopesa yo soki o nyonso parfois azana posa ba anti poison po ni na biso oyo soko komi mokonzi okomi na risque ebele ba anti poison ba bloko oyo nyonso ya kwa ba protection ou soit ko kopesa fox na kiti na yo ou soit ozwaki bureau ya moto mususu avant o exploiter yango so ozana posa parfois moto na moto pesa biloko ne parfois lona ki biloko na ye na ya na bimisela on na bureau pose la sain et sauf okuta na ba piège na été so bien mettre envoyé na plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 soit on a vraiment osé mettre envoyé. Merci beaucoup maître envoyé libang te ngai na boaka kananga mabanga te te ngai nasengi kaka ingeta muto to Felika ba koko nanga oyo ba pesa nga pouvoir oyo place bazwami na premier monde parce que bino bobengaka monde des esprits des monde oyo nde premier monde non premier monde déjà monde des esprits oyo ezali deuxième monde parce que deuxième monde des arandebo oui, hiérarchie. Parce que biso tous allons surveillé par premier monde des esprits, nous te dire jarabiso, mais biso te dire monde des esprits. Donc c'est un peu ça. Okay. Merci beaucoup. Maître envoyé na pesi merci mingi na boulangerie Clara Mabialo de Clara le pain Mwambe Baxela Kaye la dame supérieure maman avandi sa indusa masolo ya mapa maman fachi béton le nom de pesa mo acheli motema pona ko sala ba mingi ba industrie ko investir na kati ya Congo fachi beto do pesa ba remerciement ya mingi mama oyo Clara Mabialo Lope yemoko a soutenaki be candidature ya Daniel Bumba son excellence monsieur le gouverneur ko bossa na mama ota soutenaki candidature no depuis la ko chaki libaya en tant que député na Lukunga mama Clara Mabialo a tinaki 5000 mama na ya ba boulangerie ba voter Daniel Bumba le gouverneur qui se respecte muto déjà Congo tchela ki emisu babi soka Daniel Bumba ko bongisa biloka mike maître en tout cas Daniel Bumba pe bo PCP maboko bino boza ba maître spirituel ba inondation si la bo aider musala oyo tata Nzamba pesie nena bino pe boza ba maître spirituel bo aider pe Daniel Bumba soki ye moko soit équipe na ye ba contacter nga nako pesa bango fox mingi na côté spirituel en tout cas na pesi Daniel Bumba je salue
Je salue vraiment son excellence Daniel Bumba toyebi ke Kinshasa ezoko ma pembe, Kinshasa ezoko ma Allemagne, Kinshasa ezoko ma Londres, Angleterre ezana Kinshasa awa na ebisio 5 ans Daniel Bumba ko sala awa akosala nde bikamu sur le rôle Moïse leka betaka kan bana Israël bakatanaka balekaka Daniel Bumba la force qui écrase son excellence monsieur le gouverneur boulangerie Clara Mabiola soutenaki yo makasi l'air au chaki libana lukunga ta ke député ayebaki l'histoire maman Clara Mabiola soutenaki Daniel Bumba makasi Daniel Bumba en tout cas son excellence tala maman oyo tala kaya oyo alingi ba industrie na ye comme belé ba société ne comme belé na Congo bo aider lelo à avancer mais c'est Daniel Bumba et déclara Mabiola boulangerie soutenaki yo makasi pe azo soutenir yo kaka achaki libana pesi pe ekeko Obama mbote atroué pas soutenaki yo na kata lukunga surtout na Kitambo na pesi BG manda accepte rôle ya presse ya mboka na pesi mbote na pesi Serge Locad na sima caméra na pesi masanangai pasta na pesi opembote en tout cas binotu Betty Chikela ma fille papa te sali papa t'aime beaucoup moi na kaka moko o papa tchela kalisu o papa kotikela makambo o papa kotikela spiritualité o papa kotikela chance na bonheur Betty Chikela ma fille mbewa en tout cas papa pesi mbote papa te sali papa Alphonse Ntsaki maman Hélène Chikela toujours hop famille Mobimba famille Chikela binotu bye et ciao à la prochaine merci.